yeka bien non ce qui va tout me occuper pour un souba bien te moi ce qu'on est bien ayembela Kofi garçon on a beau habiter ayembela Kofi alinga ba danseuse garçon on a mutu ayembela Fally kamba bongai bozo bosana na musicien o na longwa ba musicien o ba longwa na orchestre OK o ba sa mambezo simbate bango ne ba leader na bango fo ba silikela bango po o yok orchestre son oui bana na yo na bana Fabregas baza quand même ba camarade parce que boboti bana place moko ba banita ah bon ba banita italinga été sauf que naza muto ko kufate na bon moy na droit de réponse wana ba frère na biso ba longwe kuna guerre bango pe ba préparer pe album mais nzema na ngam moko wana il y a album na bango tout ayoka sengote bon mona ba interview na été est-ce que guerre na bino ezaka guerre obiso tozomona ou bien guerre eza guerre à molili en fait le mec a une stratégie nae ndinga sila alinga zonga ngai mona mipesa kombo élève du maître bozala kit bomona kite ya benga erreur donc ngai na erreur faut na seule chose comme mbaba erreur Peuple de Dieu, shalom, shalom les sous-sous. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis, oye kumba makana l'homme de Dieu. Moto oyo, nzamba zako utilisé puissamment. Le prophète messager, Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ, ici sur terre, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto oyo, nzamba sopeli mafuta, pona ko pambola bana nzambe nyonso. Surtout que, yenda zako kamula satana matoi, pote atika bana nzambe, baye bako évolue bien. Oh ba bengsi bino na mo bangé na fête de moisson, il y a 50 jours de jeûne et prière. Oh yeko banda, le 28 mai 2023, ti le 16 juillet 2023, bondi melanga ke satana ko mona makambu na ye pe akozala na kokoso. Potour oyo, ezali na ba prière ya kafu kafu. Oyo, nzambe akomi monisa na nzela ya musali na ye. Chaque jour, a awana kati église, à partir il y a 15h30, ti 18h30, organiser suki wana. Sombele suka bisanga. Ezali mokolo ya clôture dimanche 16 juillet 2023, awana aqua splash. Oyo ezomi na limité industriel 14e rue. Sur poids lourd, boya à partir il y a 15h30. Ti 19h30, boya ko vivre nzambe nenga komi monisa na nzela ya mosali na ye. Le prophète messager Emmanuel Dodi tour oyo na ba prière ya kafu kafu balobi satana toko buka e makolo pe toko buka e maboko pote asimba lisusu bana nzambe te mokolo yango putulu e komata pe makala makotikala po nzambe ya prophète Emmanuel Dodi akokita pe akomi monisa. Dites amen. Alléluia. Oui, bonjour Ken, bonjour Moutara Nankolo. Nzambe bena sangisi biso na sepel makasi. En tout cas, merci à toi na bandeko nyonso bozolanda biso sikoyo. Na poto na yebi na minute eza ya koningana parce que polémique eza makasi trop. Alors nga na yeli bilan. Na yeli bilan ya bina filé parce que bozo se rappeler toyaka awa avant ba fête. Tant album pena positionnement bimaka tomeka ko évaluer yango muke et puis ezaki déjà na ba date oyo artiste signaki fallait honorer et bakisama multiplier fois même 15 parce que tina nous boyena to comme la fin de l'année mais surtout que na ndenge ya ba spectacle wa beti to ba concert livré et comme déjà ébélé na carrière ya bateau bazo kokate ça dérange mais la carrière à mouton azo régner ça roule hein? Ça baigne, hein? En tout cas ça marche. Donc on a eu plus bilan. Artiste à sali nini, tito comme en mois de septembre parce que août déjà comme on a souka. Donc tu as un mois mouké na décembre et puis tu côté janvier, tina août oyo. Et puis là bah voyage à Zaza nango, y compris pa groupe. Parce que Zaza là bah voyage pa groupe. Donc nelo on a eu on mais pour la banda, na pesi na mote na boss Tanguy Brice Lulendo. Le seul Congolais ami de Bill Gates, Moté Mama Fefe Fanzo. Azola Nabiso, na groupe LTB na Mobimba. Bâti service, bâti fluide, bâti rénove et puis bâti énergie. Y compris la location ami Tukatalo. Na sina yebisaki bino. Bino tout botala rabiso. FBT Misalane. Et c'est comme les bino partout boza. De boss Paul Fikipo.
grand prêtre acheli bino FBT misala nde na France déjà zawana bino mbolinga otinda ba monta minene bo s'inquiétera trop tinda na FBT misala nde Afrique du Sud tala ba ville OK na Angola Benin Cotonou eza déjà wana Nigeria pour ba homme d'affaires FBT Misalande, Gary Wele, GI, bon retour aux États-Unis. Maintenant, Azola n'a pas parti à Washington. Na Bossani PT, il y a des passe honorable, mot de passe. Au Lobaï se trouve un bien affilé. Tout solo la lisolo ana. Agoyo Kango. Problème est hors caméra. Merci à toi, Ken Liloba Umboka. Merci Mbota. Topé sa l'été à Kanda micro. Allo Bape, o Yazanango. O eza introduction. Bolemba bisote bocha baptise koto na mato ipo oyo kobima awa en tout cas bo supporter bisoka bongo poto mesana pekaka bongo Joël Nsalambi full boss Joël Nsalambi beau garçon ya Belgique l'été à Kanda. Merci Ken Piana, merci Mbuta, merci full boss Igebina filé to yende penza précisément pour na yo to yende ko beta li solo na yo ndenge Mbuta lobaki déjà ne bandeli ngai boyebinga bien pasteur Lité à Kanda mutakala na nkolo na kota kalikambu na tina pe na kota kalikambu o nazomona ezo sepelisa Kongo mobimba eloko tokoloba awa lelo Ken ngana ye ko féliciter misala ya tata oyo Igebina filé cameraman pardon naza salité makasi ko filmer nga bien te filmer bina filé on a type te oh regarde ah wana te to bilambo lati te a filmer ye parce que soin on ngana yoka na musika na confirmer penza za soin. Filmez kitoko papa, filmez bien. Tozana esengo makasi ya kozala na Igebina filé na République ya Congo. Pena ko loba boye. Soki musicien mususu ko botama. Ba o basili basila déjà kande basili. Soki musicien mususu ko linga botama. Abotama na motema ya bina filé. Bayaka pa na yo. Félicitations pour la réunion. Réunion est continuée, réunion est ya makasi. Oui. Mais ba oyo ba ko luka ba botama comme musicien na Congo. Soko ye na motema ya bina filé te. Motema na yo eza lokola ya yete. Na ndimi to ko umela na mboko yo. Parce que auto moni pa ya bina filé Mbuta eza leçon, eza conseil. Pena minute o nzamba tombolier nzambe soka tomboli moto Mbuta batebele ba comprendre ke lokote nzambe po tombola moto atala ka quartier to commune ya botamité mais yo soki commune niveau bana ko toucher quartier o ya vandite o ya botami quartier ce ko s'en charger na yo voilà seul contre quartier ah seul contre quartier place ndoko so ba problème yango wana ngana yaki pona féliciter nazana débit. Ce n'est qu'introduction. Nayaki pona féliciter. Nenga zola takitoko. Nenga mitukezo bakisama. Nenga zo futa ba musicien. Surtout ko futa ba musicien. Oye binga problème comme na zona ba danseuse na mboko. Papa tozo bina kuna makasi salaire ezate. Mais ko tala tata on a télévision. Muke mis concert resili bana bazui salaire. Concert resili bana bazui salaire. Même na minute yo musicien moko moyen go kosa ke biso bazui salaire ezate de sali tournoi pamba. Mutu ne zo sala tournoi na ye azo sepela. Voilà. Ça dit nazana biloko ebele on yaki na féliciter ye. Kota banzembo botikela ngata to yemba elongo na ye pe na go senga bino soki boko permettre ngabe na koma chanter pa na ye. Di. Oh boya ngo po yemba nini. Na gami nini. Oh, papa. Yo bima. Mbuta, boss azawate. Oh, mais oui, soigné. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satan Mato, il peut Satan ko pakata net kaka na film. Yenani! Emmanuel Dodi, Ndimelanga Ike, Oyo Azali Monsali na Nzambe, Oyo Nzamba Azali ko utiliser puissamment. Na cadre ya ko célébrer fête ya grand salut, fête du temps, Oyo
ezali mokolo oyo tozali ko célébrer mokolo nzambe akutanaka na mosali na ye prophète messager Emmanuel Dodi pote abanda ko servir ye pe ko kangola bana nzambe nyonso talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo ti 18h30 yo mutozali na mikakatano ozali na ba blocage ya ba fer maladie incurable ozali komona solution te ngana yebisio yaka komona nzambe ya prophète messager Emmanuel Dodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te tunangai ekozala esika nini awa na aqua splash oyo ezwami na croisement ya poilu na 14e rue limité industriel awa nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te dit amen. Continuer réunion na ba obo silako. Continuer réunion na yo na ba obo sila. Merci. Merci. To banda mikwe pa mbuta mema biso na ba question. Comme ça biso to kota siko na ba question batu bazo zela mais to ke na ba actualité ndenge yo moko annonçaki. OK. Bonjour Binafile. Bonjour Mbuta. En tout cas plaisir na biso eza to otala yo pour tout ça na bilan. Parce que ça la bilan na artiste ezaka elengi ntango ozomona ba fruit na ba résultat. Boni santé à yo moko nanu et puis groupe. Tout est bien, nous avons la grâce, tout ça bien. Et puis groupe Momba tout ça bien. Malgré tout peut mater donc surtout le long là j'ai dit vendredi, samedi, dimanche toujours bétac. Bon, ça fait presque 3 mois. Tout bétara vendredi, samedi, dimanche, vendredi depuis que on allait à Paris, on a tourné vendredi, samedi, dimanche. Tant on a yekin donc tout ça soyo noki on en parlera on en parlera mais ngana zonga non moi mukena sima album positionnement résultat nango côté vente parce que yo mo za producteur oui au sentir en tout cas il y a bien na ndenge o nzambe alingeli moni ngana ba yo mo les gagnants ne trichent pas voilà ça on a pas ça tricher na art biso zoli ngamba art salama naturellement des salama là tout le monde a grâce il est déjà 1 million Sotali ça fait 11 mois Sotali ba commentaire nango na million nango nan des obeta na ba bar nan des obeta na ba boîte na ba réaction nango na concert so tchebe ba to c'est kende ndenge moko voilà ozo gagner né tant que producteur ozo gagner kaka na YouTube on a la plateforme pour révéler la plateforme on a la vente numérique na Spotify na ali batu basomba banze monanga et voilà ngasi qu'on a gagné sur makasi na ba production na ba concert tant on a zo tourner parce que webi to ko ya vente numérique té mais yana mbongo msoko on a vente numérique ko zo ngo même si c'est 6 mois pour zo ngo voilà mais na ba concert ko ngo lobby lelo lobby wana voilà donc nous c'est ça gagner parce que succès album mais ça plus surtout que production scénique pub côté pub dans un monde appelé ça en Congo batu ba pena esprit pena au somba banzembo te ndezala ke muta côté en ligne bo sombi to na ngopena donc moi bato ba somba biso libanda wana ça va mais to gagner netinga no gagner mingi na ba production pe ndé na zo beta sur YouTube na ngazo côté ça voilà. Et puis so tali bena bien bateau pe bazo somba banze mona bateau bazo ya pona mabanga ça fait gagner aussi un artiste. Oui, oui. Voilà parce que depuis kala ba mikolo pe basala. Merci à trop. Maintenant ndenge sko ya ko ndela ba to zonga depuis na décembre. Décembre, quel est vraiment le plus grand concert oyo etika liovement na mutu ke ngana groupe na to réaliser que lokoyo et marqué mois de décembre. Ba concert nyo so pas na ba concert à minene parce que tant ba to ba se déplacer à 4 5 ba concert na yo au ben concert à mukete pendant minimiser fanatique donc nyo so eza ba concert à minene on a beti na vie na nga eza on a betaki na toilette na betaki na wenze na betaki libanda mboka na betaki na kati ya mboka nyo so eza minene parce que ba te belé ba na posa ba benga bango ta na ba place wana ba beta ba zo la chance o benga bango te donc soko mon artiste mo ko mo lo bagé on na beta na ba place boete ngana beta na place boyete c'est galo minimiser pe bateau yo bana pour artiste normalement faut beta partout artiste de musique non faut pas solliciter partout artiste faut beta là-bas na cirage faut beta là-bas ministre faut beta là-bas maman Ndunda faut beta là-bas patron faut beta là-bas ba wewa faut beta là-bas domestique igebi ne file anga ye
ezomona donc ba production nyonso oyo anga eza ona betaka na Congo déjà na mois de décembre na la na Uganda na sali des concerts na sali concert na Uganda na sali concert na Paris na Uganda après na ko sala na nini ko compagnie ebengaki biso na Durba ya Gold Mine non Gold Mine Kibali Gold Mining voilà déjà ça va congolais ba sud-africain po ba benga okendo beta kuna dambota yebi kuna si na beta na mona mission mo bakima kuna bakima kuna c'est ba bala ba mission na yo bakima bakota babala est-ce que musique ya mbuta kuna pe beta oui na yo kango na mona ba mission na ye babika biso to yaka ana mbuta donc na ba mission congolais bato bazwa chance wa beta kuna na mona vient na Weranton ko ba na Weranton na mona mbuta likasu na moni pe tout ezaki ngai dans un troisième musicien mboka na biso après ba mbuta c'est que mbuta likasu pe za parmi ba nakolo bandeni parmi ba icône congolais oyo ya bamboka wana ngana ko juger ngana ya journaliste ngaba na juger ngana lo bakaka tana koma kuna basangwa bato na yokaki déjà ko beta déjà ba concert de na Gold Mine boki bali déjà na po ba sala choix ya mama mukete po ba sala da choix ba ponage artiste congolais bina filé en plus kuna ba pays mo anglophone voilà ba pays francophone lo wa bisoté linga les até kuna ba kozo mba ba oh bandima pe on a passe tu mona kana ke dans na kiti na Rwanda bazui jet privé et zwinge ke na ngati kuna ozomona donc ce to longona na sali concert na Ciné Atlantico ouais na Luanda au bilan y album nanga ouais to ken Ciné Atlantico na Luanda o eza sali o ba grand nyonso ya musique congolaise ba sala défi kuna voilà nettement défi voilà ba vena so ba Kofiolomide ba fali pour ba vena ngérité to beta ngomi ba le ba Weranton ba Jibem piano ngai pe lilo take jeune no to beta Ciné Atlantique voilà le ngwana na uti obeta na salle loko la Victoire Théâtre en Afrique du Sud na groupe on a le bon orchestre théâtre na Victoire Théâtre na Johannesburg voilà na groupe to beti to zongi na le ngwana na zaki invité na soyo na gouvernement angolais tout le monde a même place au beta qui est monene voilà gouvernement angolais bengaki nga na kendo beta concert bangolais ba ponenga na ke beta concert kuna to longwe wana na ke Paris voilà na beti na Paris na beti na Lille na beti na Rennes na beti na tamboli mo ba ville ebele voilà tangu na zongi na pe magité okopema ndenge nini papa ezangonga na yo kopema te na tango pema te na le 26 na pe mi 2 jours na uti Paris le 29 mbamoko na ke Kasangulu na ke beta na stade à Kasangulu qui remet ses acquis wana na beti na zongi na yak ne na zolo bano bena yaki lobby excuse na uti noki na compte ya MPLA Angola donc na uti beta na propagande ya président na biso oyo ba oyo azali en place ya parti na biso MPLA ça la propagande na bango na uti beta na ville à Noki ville na Noki une ville trop difficile faut rappeler congolais bazala raté na bi ville ya congolais bazala raté lingala ba yebi ngote mais ba yebi banze monanga na lingala de ba poni bina filende aya obete la biso poko ya no pe ko beta campagne mais batu pe ba ya on est différent na ba concert obeta na Luanda po na Luanda ba congolais bele ba kuna ba kendo luka vie voilà parce que na Noki kuna de bango monde na kende ba singa richesse na biso eza malala parce que congolais ko longa côté mo boye akeka ko luka côté richesse congolais linga de mamba lix salinga mamba bele bela lingi ba kopi bele omoni congolais lingi vitamine C te oh alors so moni na kiona na beti omona ba concert nga na ochami partout na okende de Noki ezaki semaine passée week-end passé ma uti na beti na Noki vendredi samedi na beti na Matadi ah oui na KMS ya Union Sacrée na longo na dimanche na ko beta na stade 24 lelo to lundi na beti na KMS stade 24 donc tala sur au tira l'hôtel ba concert na nga nyonso au tira la place voix na ngeka okite ya mo pelo na okam tira na place na limite donc na mutu mo bo ROM sumbe fona lala parce que na sali plus na okene ba presque 3 mois na beta vendredi samedi dimanche vendredi samedi dimanche ozana idée il y a ba concert nombre obeti banda après avant la kende ba Noki wana na uti Lubumbashi ah oui l'invitation ya Stone Mukendi le roi monétaire hypnose wana place à VIP ah oui et place teke muto yebe baluki mo ba mo ba chote na la deuxième artiste
o azara na ville à Kinshasa beti kuna mutali boso beta kuna vena biso fali voilà yemta fongola ça na immeuble on a bâtiment hypnose ça le on a pena VIP et pas Chimène Mercedes ngai deuxième personne deuxième artiste o na kena beti na salle wana to longona na kei likasi voilà na beti na terrain ya likasi voilà Stone Mukendi donc voilà makambo donc ende bien nzamba zo lokumu idée à nombre ba concert aux alentours banda décembre tena kokate pe ya mwanda papa tala na obosa na mona ki ya mwanda na landelaka boma nazaki na mwanda nazaki na boma voilà uzonga mona zalali donc ba concert so ikutu tobi o ya ville à Kinshasa moi déjà semaine on est dans le babou na suna 3 concerts vendredi samedi dimanche vendredi na obeta na Stade des Martyrs, Kermesse, samedi, na robeta na Kermesse, c'est na Pigeon. Et puis le dimanche, na robeta Aqua Splash. Voilà. Et ça est bien. Ouais. Donc on a pub dans les autres gars. Voilà, on a na Paris. Na monika a séché na ngati ndenga vidéo, yena bien ba signé. Donc ben ba bi, faut beti sabi na filé. Ah, et ça le 28 donc on a encore vendredi, samedi, dimanche. Kuto bosani Braza. Et ceux bato wa kan soki na Braza te. Braza pe beta ma. Abeta ina Braza. Pe na Braza. Na Braza na beta souté. Na Braza na komi. Ba produit bato facto ça na ba concert. Ba elinga système ya coproduction. OK. Bango ba cha espace to beta mbongo ekota to kabola. Alors on a boya ki nanga. Bozala ngambusima na faut. Voilà na boya ki na bien tout kanga ba réalité ya ba bongo ba concert ba bongo na beta ngo tenga fo libérer caché nanga. Après na beti. OK. Mais na sapé na ba pour parler na ba tout mususu pour na Brazzaville. Et puis point noir. Si tout va bien, voilà, si tout va bien dans la Brazzaville on comati point noir pour na beta. En tout cas nous avons ça la grâce mamboye qui est bien. Oui, le lobo musique est moins compliqué ya mbutu. Depuis kala. Musique comme pas si c'est tout biso bato to ça rumba. Voilà. Rumbe comme moi pas si oyemba tanze mo moko batu ba yo kango. Et biso bato to ana mo ba dinze mo o batu ba yebi o la communauté congolaise yebi o to ko beta partout. Donc nzambe azo pena le coup. Voilà. Donc voilà. Ken Maloba. Pres question na ngana tuna par rapport ya ba tourner aux sala. Équipe ino organisation ezandeni. Est-ce que tambola na docteur mo pour na landela pe moi santé? Parce que to comment mona ba artiste bo comment piquer ba crise ce qui olandisi pena boy parce que to comme la ka fali to cho mona ocho comme la pe héritier kala mingi te na habité ce qui otambola na docteur mo ko landela ka pe santé na ba mouvement tozo ça. Non, on tambola na docteur te mais il on a plein de lobi on a interpellé nga et a penza marambo il faut na côté sango na kata makamanga déjà tant on a autre voyager voyage on a aussi à Noki à Yangola na voyagé na bakisi on doit te venir déranger donc il le bien est très important parce que dans la délégation surtout tchara mutu musukutu alani ra pirio o tcheka Aïta TV mutu do tcheka na liste to voyager Aïta TV la chambre to tchara pe ba sécurité donc faut qu'on chape docteur il aura bien voilà bina filé ba ndeko ba landa biso baza ebele tomoni awa ozozanga no production te ba production eza yele banzembo no eza na succès pourquoi za focaliser ka na makambo sala te tomoni vraiment okomi kokota na makambo o bato ba yebeli vraiment bina filé te et loko ana surtout ezo gêner voir même ba fanatique no mususu ke bina filé to lingela ke na genre ya comportement o yazo mikoti sate ezo salondeni en tout cas ngana ka vrai na réaliste et puis nde longinange zaboye nde na mukuse nzoto mike ndenge pe na makambo na na façon na nga ya ko monela makambo na habité soki otangela nga 3 musiciens na mboko ko nga na manka respect on a emela nzembo en tout cas au monde ki ba musiciens nyonso presque ya Congo ba grand nyonso tozana bango bien baloba ka bolamu pona nga déjà lingo la sekena garçon mo ya ba problème te mais musique na biso ya Congo musique kate na vie kaka ceux qui élévation yebake ba take goya ya bandenge nyonso batu ba ko pousser yo ti ba yeba susu face be na weza ranini batu ba ko pousser yo ti ba mema yo na ba place ya yote alors un moment so mutalinga ko manzambi faut la tsamutu ko nzambi ti OK faut chaka mutu devant ba fête accomplie ngana par exemple ndé tona mbuta boné bike mbuta sona lobine
aya loba BCD po ba tu ba ina bon parce que ngana na politique wana so lobi na nga a po yebi nga na loba BCD po ba tu ba ina nga na ko loba no pe BCD momoni ke ba tu ba ininga menzamba ininga ti voilà parce que calcule ba tu mso za bongo bina filé ngana na bena naza poli ne bo respecter batu mais na loba rango carrière ya facilité so manquer nga respect une fois on manquer 10 fois pour volonté yo zwa ki wana ya ko manquer nga ebite ke nana makila na mai ebite ke nana batu pe na simananga naza pe parent na pe responsable vous landa ken pia non landa donc c'est 100% des artistes congolais 98% toi bien so il y a 2% toi na biso bien té pour na M sous kozana ngabou yo déranger bango etalinga été sauf que naza muto ko kufate na na bon moy na na droit de réponse na na droit so ki attaquer ye na sa contre attaque pour na beta musique boy muto ela nga contrat té OK muto futela mwana nga mina vala té muto komela nga nzemba zate donc na sa succès pour na ko banzembo nanga na grâce on nzamba takati nanga muto yela nga ba fanatique te ga na futeli bina filé nga pe musicien mais na futeli 30 versions no ba billet boya bokota concert bina filé ate OK donc moi na mutu to moi sa mutu na musique ate ya musala respect à réciproque voilà respect à réciproque pour respecter nga non respecter pour respecter nga te et surtout que so to bani bien to na so ba master pour moi je place roi yo papa na ngo botanga ou to yo nzambe nanga o comprendre bien affilé a pena na sepela ozala pena pour lele parce que yo za hypocrite et là on est touché au pena makasi oyo échanger vraiment comportement complètement boé parce que tout le monde pena ba fan ba remarquer que bien affilé silika na mais ko silika tout c'est comme si déborder pena ba limite et là on nini oyo peut-être ba frapper o esali o pena mutema pasi etindio se comporter na ndengo zo se comporter mikolo naza qui vrai devant mutumo oyo atikala zala vrai karananga te na batunyo so presque atikala za vrai te on comprend OK alors tant muta déborder le ba limite question et mérite réponse boyebi kenga tozonga moi mkie parce que ba congolais to bossa na trop là parmi ma mission oya longwe na orchestre mutu ma do reconnaître mutu sincèrement te wana to fait ça d'accord côté wana vraiment au monde voilà sincèrement na mbati na banzembo mais parti on a na mbana nzembo lelo bato so bazwa ngo ba transformer ngo na faiblesse ba bazui reconnaissance na yo ozo reconnaître mutu OK bato bazwa ngo ba komisi ngo faiblesse po yembaki maestro na ngai le maître na ngai olongola nga moto ama sana lobi mutu alongola nga mutu ama mabeni na reconnaître te mawa na nga nga lobaki wana bino bolinga bo définir ngo na nini fo bo tuna nga mawa nga zaki ya nini mawa nga zaki teke na zanga fufa kolia na le fazer te voilà na ba parent to na ndaku komona nga na buka lupango ndo sa musa jour moko te ngai na pesa sengo na manzembo ata mwana baba zali kaka mwana et ça là ba millions de vies bon on est content na poche nani na poche na ngata ti lelo mzali la on a pesa sengo te achela ngata crédit a somela ngo pantalon te na sali 7 ans orchestre ba voyage union sur la kendara ba concert union sur na beta bien ceux qui mutu moi zo travailler pas na yo asa musala bien pesa sengo te et sengo makasi na tilenge valdia za la kawa apesa biso sengo valdia wana oyebi tango ba frère na biso ba vibratoire ba longwaki ceux qui nzembo longa mwana baba te to lo ba no ba vérité ceux qui nzembo longa mauvais tenté ni nenge remonter orchestre wana na ndenga mabete to sala album du groupe to na 3 nzembo oyo ke et monise longi bo zigida nzembo ba frère na biso Jonathan paix à son âme ya Jeli Kitima na mwana baba wana ba frère na biso ba longwe kuna guerre bango pe ba préparer pe album mais nzembo na ngam wana il y a album na bango tout alors que c'est ngote bon mona ba interview na été les sengo zala makasi bina filé roki peut-être que ma lembe pas ngala musicien na longwa na to beta concert na ngola na ju enveloppe na ju mbongo na nga te mutoki na nga mbongo na yo et ça na longoli 10% na nga ya caché osani na kei ko pesa ex président na nga azwepe mais azwat wana ya ba mo sincérité
montant bongo pesa qui est. Est-ce qu'il y a hier au salaire c'était en orchestre? À ça pesa un montant bongo ya niveau oh yo pesa qui est 10%. Bon, après ça tu pesa ngate collègue nanga kuna yango tongi penga lelo. Ah ouais, il faut sanza nde makambo nyonso eza na motema. O guerre ngo si la lelo. O déjà ko sala lelo on a lelo boy. Et à 30% et 70%. OK. Bandeli, on a lelo. Et à 30% et 70%. Bon ça n'est pas Nzambe. Écoute, non, c'est 70% na Nzambe na kati. OK. Na beta na kiasa na na mbanje momoko. Oh. Ah bon? C'est moment quand tu n'as pas rendu moment. Attends, na baba zali ka. Le long à mon carrière à solo. Ngamo na carrière à solo na ngana na combien de chances? Ebele makasi. Il y a le baguette 30% à la mais 30% à la important. Pour na sali be fort na 70% na Nzambe na ba fanatique na na komi a. Tangela na baton nyonso to ala na orchestre na lelo o to ala na 30% on ba msuba na 0. Bate? OK. Auto utana bango kuna lelo boy na terrain. Asa musalo ezo mona. Après politique à musique na biso ya bongo. Ba leader na biso ya musique ya Congo balinga ba successeur te. Balinga te mutu mo lande na sima. So ye dans ça succès yo longwa na orchestre na e. Ko ça la succès te ko évoluer te. Ata zo kumiso ya mbebo. So amoni bena ko komi ko kende. Yenem dans ça liso guerre. Yenem to ba fanatique ne ba ça liso guerre. Pour normalement faut ba musicien o balongwa na orchestre. OK. O ba sa mambezo simbate. Bango ne ba leader na bango faut ba silike la bango o yo ko orchestre soni. Oui. Wana lobia solo. Ndenge nini yo longwaki. Mais mamoyo ça les mona na te. Mais au moins ba musicien ba bongo ne bazara ba pire leader. Oh ça la fierté. Yanda kwa utaki. Yene mdako la menacer même na ba fanatique. Il y a place à utaki. Bon non tanga ba kombote. Bo mambeleka na musique na biso Congo. La plupart ba musiciens oh rara musicien oh na président ne ba ngamo ba problème so tellement non ça succès toi ça succès mais ba on ça succès te ba on ba problème ba ba leader na ba ba analyse on ba to ba sala ngote donc poto ke mukuse na za libomati na za mutu na pena mabenanga na pena bolamu nanga nini choqué yo poko mabo na mabenanga na pena bolamu nanga mais na zande moi si mutu te OK na zo dépendre pena mutu te na dépendre na Nzambe na za na posa na za sincère devant Nzambe batu ba benga nga ingrat impoli mal éduqué tout ça so Nzambe dit que na bongo te banzela na nga efunga makaka banda ba bandi osala mwana banda bando sala ba discours wana banda bando tinda batu ba finga nga chaque jour batu ba finga nga na ba direct na ona yebi na ona yebite elongoli nga ba contrat banda bando ba distraire nga wana bato siko bango ba distraire te o bazara na bango o bana malamu ba respecter bango na mona ba mission msu ba longwa na orchestre na msu na ba na tikela ex président msu ba CD c'est pas mani enveloppe. C'est ba kena ko tika nanu. Un mo photo ba no ba vérité. Ba kena tika ba CD. Ba mso ba kena voir même ti pa ba parents na écoute. Ba ke tika ba CD, soit disant que ba bénir bango. Banda ba tika ba CD, on va dire mango beta wapi. Ba CD poli. Donc c'est que Nzambe a changé. Nzambe ko mine na kan na biso. Ben gras. Na kan na biso ben poli. Pour soit disant bino ba tu respecter papa, ngo papa nga bien na bino. Atanga ba ko mona bino. Nanenga bien banzema ne beta atendeni bo ça succès tendeni bo comme alonga atendeni donc désormais na lobi nga na mobali na mwana mututé no beta musique fakina leka na nzela o fana leka ndenge mo pe place na uta ki aleke pe na nzela mutu ndenge mo le longa pe ba mission pe ba leka na nzela nanga mais na komi Nzambe na bango te ngande te na monopole ya ko détruire ba carrière na bango po ba leka ke pandanga linyo lo ba pete ke so kinga na bimela na orchestre mutu donc mutu ana fona ko mako lemboleti na sia makolo na ye na lembole donc nyoso ako sala na ye na lobate ko so na lobi na bimengra na bandeli na bima ngra na miso bata mokili na Nzambe lo wa edike na juste na provoquera mututé na lukaka mututé na lukaka chita carrière mututé Nzambe ndo benir ngaka c'est que tolo ba na Congo na biso fali aza mutema munene kolega bino tout parce que côté la makambo ozo sibir za makambo fali sibir ngo et pas mutu moko te mais pas clique ya ba misia Congo baza na besoin pena fali akweya ko finga mutu dans le vide mais tout le monde a fali supporter ngo est-ce qu'on qui adopter dans le système à fali te ya kara wana kaka bon réalité et loko on a épinglé dans koto réalité a histoire avec na biso fali am sous na quartier là te et histoire monte na nga nga ex président nga c'est un ami a camarade na age on a fait na inani OK to lata na bilamba to sala na ba parcours to défendre na ba la to lia na ba malewa to yebani na ba désert na ba qualité na ba défaut
tokoya na tv to banyo kosaka to ba diplômé mais biso mo to bika to ba diplômé te boza diplôme te to yeki yango ya wozwaki idée ke o bandela pe tokoya boye to kosani ke to akana ba mbongo mais biso mo to ebani ke o aleki oyo o aza ngo te osomona si qu'on a vu nos salariés même le président de la République a peine un camarade ne mo boye o a rappelé que o tché to tché aotala ki président te biso toutaki na bacamarade nzambe asali grâce yo camarade étoile na yo ebimi biso mpe toye toye koapporter quelque chose tobimeli na nsima na yo mais faut moi respect wana ya kicamaraderie wana ezala kozwa ngai tomona nga lokola mwana moko boye kaka oke oyebi ete eloko ta yaki mama na orchestre no donc okomi okwana mo adire na ye lokwa bato nyonso non epuis nga na regretaka na bapeti misusu na bamusicien misusu oyo bayaka okota makambo oyebi motu na makolo te ntango biso tozalaka oyebi te ntango bacomportement na biso tozala nango baclasse na biso déjà bacode na biso toyebani ti tozalaka bino bozala te yo ye nao baotindo bakotuna mamo boye ezanga motu na makolo ozocomprendre forme te bina file nalingi natuna mwa question moko simple est ce que guerre oyo tomona oyo après Ken, na bandeli na bato bata biso na ba oba ya finga nazo sala discours te pona sepelisa bango na sala discours pona vrai eloko na sepel na ngote na sepel na ngote ebi lelo eloko eboma musique na biso ngabi na file na contenter lelo moko mais na ju mwana bato na utiliser ya afingela nga mutu mais amsu mwana na onga na otina pe na ba parents na donc na ju éducation na nga eza ya malamu to ya mabe na bombi na komo utiliser bato bele babe nga ba esanga yo ko lo ba te tinda ka bato non lisumu na ngeza yanga pour mbongo na nga musique na nga na lia ngonga mo charge na ngeza yanga nga na tana te na utiliser bato ba fingela nga bato soki na contenter ne loko moko nga na za o cheto tie est-ce que ezana ba fanatique no misusu poto ebi ko za ba fanatique ya couche tout mikolo ba jeune bana mike est-ce que ezana certains fanatiques te o bazo komelo pona ko senga yo o harmoniser mo muke oui ebele ebele ba komela nga ba epsanga to yebi ke eloko esala boye eza po oza so zaki na succès te ba osalo mamoto ba osalo te za mutema munene beta kara tout ça muto lana esa sila le quoi ba fanatique ba sengi yo yango et puis ba masalanga ba kalo boutique ba Berto Matuku ba obenanga matoyi ba Christ Park ba Yasser Arafat étudiant picho mbinza palais yekuta benanga suma to ya bisinga tika manga mwana se concentrer na musique na yo tout ça neti ngape vraiment na ko senga na miso ba tu ba internet tout bokomeli biso okotikaka otanga komonete ozonga ni ozalaka te soye patiki na ye kotumbolanga non akotumbola ne mais yo poko ozongisa na stratégie ya zanan donc ye ana monopole ya romanquer ba notre respect na musique ya Congo garçon ana yem tambela Kofit bobo sana neni donc lelo boko mo chemo centre biso bandoki ayembela Kofit garçon ana boyebi te ayembela Kofit alingaka ba danseuse garçon ana mutu ayembela Falili kamba bongai bozo bosana garçon ana lelo problème ko héritier aza mutu yo na héritier azaki téléphone ne nanko abike na publier le roman boepo esambwisanga tout le monde le fait et c'est rare un côté un esprit batonia surtout pour rappeler mamba bongo eza un sujet pe na téléphone mamba bongo eza mais ce que loko mo ebimi par erreur po eza ke muninga ndeko akoyi ne lo mo par erreur yo commission chaque jour net ka otsango na nzembo yeka bien non soki bato musu ba occuper te pour un suba yebi bien te ngasko na yebi bien donc tika yo pena do lo yebi pena bien azana doit bon moi attendez na si pena na pesio raison 4 mois 4-5 mois tu le can no occuper ta bungaki na pesio raison nde na occuper te bongo nze ayo kana te akele le kana be mission na kuna ngai muna mipesa kombo élève du maître bozala kit bomona kite ya benga erreur donc ngai na erreur fona sala chose comme mbaba erreur ode ake odela ake fingana commune nanga kisensu kore kenda papa non on est hors musique quoi siko bina file question moko na lingina tuna parce que ngana mulangi ya pembe oui est ce que guerre na bino ezaka guerre obiso tozomona ou bien guerre eza guerre ya molili mama molili babeta ngo be non parce que faut yebisa biso clair parce que toyoki il paraît que batindaki ba espion awa na orchestre na yo vrai ou faux ba espion banane
Ocha bengana ba musicien mususu na orchestre. Donc il paraît ba ibakio sous-vêtement na single na yo. Ba ibakio sous-vêtement. Te ba ibenga sous-vêtement na single. Non, ba ibenga sous-vêtement na single te. En fait le mec a une stratégie nae, ndinga sila, alinga zonga. Kalki nezagi azwa ba musicien pa nanga, azwa pa Robinho, azwa pa ndeko nanga msuye pa sila. Mais natanga komone zati. Pour chez moi actualité. Yebi ta sila ta zala répéter. Voilà. Dona banda ku renier. Non, rien. Quoi faut sila faut renier. Ça y est que rien. Neti ngana renier na sila. Après na kombena présent mise na sila. Rien. Moni. Donc na banda ku tout. Voilà. Ah bah et pas nanga. Ça la ponde. Et pas nanga. Ba solo la déjà. Na animateur nanga moko, na danseuse nanga moko. O ka to kumisaka. Voilà, animateur nanga. Bekar wani. Voilà, animateur nanga na teye zo ki na carte. Animateur nanga azalaka de akuna. OK. Danseuse pe to zaka na akuna, ba ko ba ex collègue nanga. Après awa ba ya ki ba comment travailler et pas nanga. À ma grande surprise, na yo yoka qui est ba comment solo là na bango kuna que soki ba ye faut ba ke kota kuna. Heureusement foot à musicien. Il y a Kaisala, il y a Kaisala. Il y a Nzambe, il y a Nzambe. Très 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 bon. Tant yo lingo trahir, on fait la kisa on a mis sur badouye, bango ba traître. Dans longo libino officiellement. Calme. Na yebi que ça mal interprété, ba te bele interpréter on a ndenge na bango mais na ces musiciens, oh asali ba sali bete. Après tout mon vidéo mon est mettre à pousser. Non, vidéo on a. Tant on a l'équipe bango na micro devant batou na pesi bango micro pour pas se justifier. C'est bango bino bosali boye et puis na yo ka bozara bokoma déjà couple et bango mbalé. Voilà. Ah bon? Voilà. Mais na Gérabino, voilà. Mais le roi boponi bokende. Na lingi ba fanatique na ba baga na longol bino officiellement bokende kuna. Si c'était pas le cas. Et là on y banga basal. Faut pas se justifier. Pardon. Banga c'est un pardon et puis banga se justifier. Mais le mec en question tant a quitté na podium a directement et pas secrétaire. Pesa un passeport nanga. Pesa un passeport. A ça on a bon né. Oui, passeport na. OK. Pesa un passeport nanga. Tant yo ngo cha trouble. Et si gangai musique na ngeza no sani on pesa ordre maître bosani. Bo gérer. Pour quoi libanda. Clair et net. Bin il a qui passeport né quand même. Il a qui si hein. Bazaki déjà prêt parce que ceux qui oyebite loko au sali. On se justifie. On se justifier. Voilà. Ozomona. Bato ngai avant la longue orchestre na biso. Ba fan lisanga boya. Oyo répétition ba fan biso ba tie mutu so ayeminze mono du début jusqu'à la fin. Et on a ça succès. Baba ko boya ngana lute. Ba sala nga bongo. Mais le quoi na ebeke ida mabe zate. Na réagissate. Donc voilà. Siko zela nake no ke somo mo muke après na otika l'été à micro bana na yo na bana Fabregas baza quand même ba camarade parce que boboti bana place moko ba ebanita ah bon ba ebanita ba ebanite nga bota na kin ya bota na poto nga bana na nga bana bali ara matembele basokola na bazelu apparemment pe bana bina filer ba mikolo déjà bango bana na bango ba trop spécial ba baloba français ya biso baloba ki Congo non baloba français te ki Congo ngamna yoga ngo ya dactylo ya internet baloba ki Congo mais il y a bien Zarak hein na responsable na Congo et à l'école maternelle ba foutela ngo da potang ça da moi na ta maternelle hein ba foutela ngo déjà te ko l'état te yo na wapena wando foutela ba na yo ti net le lobo moi na nga Ephraim ana 4e des humanités parce que depuis ana maternelle ti le longa na foutela gembong da papa na bango l'équipe papa abin te ngala lobi mambala te ngala loba ke bana na nga place baza ba fier na nga na foutela bango Minerval. OK. Bana, moi si Miradi a passé première, CO, na foot la game Minerval. Moi on a mis ça au Fradi a passé 5e. 5e première, na foot la game Minerval. Et plus pire encore, Ephraim Ola souge la rana rozona banchi qui va foutre la raie, mo ge sele son école. Miradi. Pour aller kobo. Da papa Kabuya l'équipe papa abin. Miradi hein. Au sein de Miradi. Papa Kabuya l'équipe papa abin. Papa Kabuya ndene. Nga lobi papa Kabuya l'équipe papa abin. Nani on se. Papa Kabuya l'équipe nini susu papa. Tenga lobi papa ba shikita l'équipe papa abin. Oh. Là on peut m'embolo bati. Ah, qui n'est pas qui sinjora.
Bon. Dans l'affaire, l'État congolais fout un peu bon à Banate. Dans la bourre là-bas, on n'a pas si. L'État congolais est pas un peu bon à rentrer scolaire à Banate. Pardon, filet. École en rose tonga, année rentrée au. Bon à musique. Il y a ta question, pardon, vraiment. Voilà, tu as bon à musique. L'État congolais, c'est un peu hospitalité, il y a au fêlé, on a bana. Au bana, quoi, baba congolais, so babeli. Les parents sont marqués. Tu dois avoir vrais parents responsables au vrai sens du mot. Tous sont dans les locaux. École au Tonga pour la jamais la foutre un bon à ban. Jamais. Voilà. La rentrée scolaire école raison. Qui m'a roté. Vous ensemble fenna si boy. So la ngelo rambon à ban. Ba foutre ban. Ah, il y a solo. Comme on est dans la sociale, voilà. Comme regardez. Dame, tu me sais qu'on s'en appelle carbo. Ok, bon à social, va foutre ban. Dame, on fout un dame. Papa Mundele mamba cache venir à la thé. Il y a un moment le monde loba. Mais bon, on s'en bien. Ah, tu sommes cache. Dans la bande qu'on a Congo, ah, nous sommes en cache. Voilà, limiter les volontaires. Eh bien. Ah. Yo, découvert dans des. Investigation. C'est tout bilo ressemble na kinkole anandezo et panzinga na mbuta mutu. Te nga va trop les logos école wana. Na rentrée scolaire bazo banato il faut oser la chose. On a 2023 ou 2024. Bazo tongango. Complexe scolaire Miradi et en Sel. Donc bato bando futa 2 trimestres. Ndenge année on a 3 trimestres, on nous aura 2 trimestres. Ah bon? Voilà. Wow. Et ça va maternelle, 6e des humanités. 6e primaire. Ah, on est dans la primaire. On a primaire. Ah, on peut faire au Miradi. Miradi, complexe scolaire Miradi. Primaire, mais à 3 niveaux. Après, ce qu'on a Ephraim, mais on a Tina université. Oui. Et Kende Bongo. Bon. Maman, on peut faire ça au Kanda. Non, ils ont mis l'eau au sali, ils peuvent en Kanda. Bon, on peut pas ça là. Mbuta. Ouais. Ngai. Nazangi ba question retourna mwana mobali igebi na filé. Émotion. Et là on a koloba danser zuana na musicien on a ba kei chance. Ba mizuela ki mutoka te. Na loba ki loko le vandi na ngwana ngande na zuzwa yango. Non. O loba nini muta? Muta. Yo zwa elilesi. Muta. Muta. Mouta. Trahison. Si Misabina filet touche. On s'est pena car en pleine émission, tu vas dire qu'il y a ça mon cabipé à mitouka. Papa. Ozo Simisa bina filet touche. Ah. Délile ça camelon citron. Na lobby na motema o ige bina filaza la kanango. Voilà. Ezapene lo ko déranger te. Cela moto qui est où tu vas payer soso. E bosoka pesinga. Est-ce que yo sambola mako? Na lobby botinda ta muto atala na sima jeep oya kitoko oyo. Nini o batie na sima jeep? Batie moto. Ah, moto alite akanda. Tu banda ko tuna moto wana e ko sala nini awa? Ese ige bina fila ko mina moto? Moto ya litea. Nape nazalaka na orchestre. Nazalaka pe na orchestre. Tongo moko pe kotana. Tout comme bako ko pesa nga pe lelo, tout comme bako ko promettre nga ipe. Landa te, toi lundi le 22 makambo. Pa ya Denis batunyoso ba yebi, ba condamna même ya pesa ngelo ke pola. Oui, batunyoso ba yebi, asa kulutu, batunyoso ba yebi ke nazwa ke loke pola, etambola gate. Bozwa ngote. Nazwa te tika la kuna. Ah. Bon. Simba mikono. Félicitations Igebi na filé. Mutu oyo akoya ko telemela yo ngai na ndimi na nga garant na ko s'en charger na ye. Ah bon? Landa na zolo makambo yo mutu oyo akoya ko telemela Igebi na filé. Na ndimi na nga boloko. Na ndimi prison. Na zo biso vérité. Po makambo na zo mona Mbuta, yo zo comprendre le côté. Oyebi pourquoi complexe scolaire Miradi? Oyebi pourquoi? Pourquoi? Bina filé avant na kisenso.
akola pena bana ebele na kisenso ayebi souffrance nini o bana bamonaka pona kotanga oyebi na ba pays oyo école kotanga evanda ba illettré bazaka mingi te biso na mboka o soki ba illettré bazokoma ebele ba voyou ba brigand eza cause eza classe soko ke na poto ozomona voyou mais pese papier na biki alors komelo makambo za nango posa non bakoma bien te bakoma bien bakomaka bien lobe ba voyou oya biso ya bana mboka nde bakenda kuna mais soki c'est moko ya mindele bakomaka bien ige bina filé félicitations papa ngana yaki pona féliciter yo na yaki pona yoka o yoko loba na o biso tozo yoke pa ya batu soko défendre ngo bien te na ngaki na telemela yo OK pour ngana zalaka un coup une flamme frappe na le frappe na retour mais tant on a yé papa toza biso nyonso na mboka oyo muto azo livrer ba concert lokola ige bina filé azate à part héritier wa tala Gogan motona tembe à part héritier na fali oui na gaz mawete na robino inos bipé na mone pe na États-Unis kuna donc deux fois té arrivé na yo nde papa na condamné bango te bango pe bazobeta mais arrivé na yo mu pepo ye nango eza mu pepo batu nyonso baza ko apprécier yango ozo vanda te ozo beta et otiki bongo te okomi pe kotala social ya baninga place eza ya kobeba obongisa place bana bakotanga te to sala mo ekoli biloko wana nyonso ngai na apprécier musala na yo surtout nzembo ya grâce papa eza grâce okutana na mobali oya lingaka yo eza grâce okutana na bina filé apesanga mutu gay eza grâce non quoi ça par rapport à quoi bah confirmer ça non toi qui réponds t'es un peu besoin de les o tinga kuna na makasi bwana Citroën papa nzama pambolo pona merci te akanda toza ko encourager to boaka ba fleur na tous les lots mon filet na rep mikolo yo na tsoka crime ko sali bena Fabregas est-ce que naebi ozala sensuel ozala ozala dureté eza na nga buzz na rep to vraiment ozwa be studio kinini wana crime osali ya bien boye mozoyembela wana Fabrice lupango bateka melo telengana musu na mbini po bato musu basepeli nango maintenant na omona neti bien teke ebima non ebimeka wana ya na dedi yango ba Fabrice nyonso ah merci merci na dedi yango ba Fabrice nyonso ata joueur na biso Fabregas abeta en équipe ni alongwa Barcelone kala asilat ya solo na dedi ye wana ebani est-ce que Fabregas wana équipe wana za bano futela ma campagne est-ce que nga lobi ma campagne bela lobi ga bila be telengana bon ma campagne Fabrice pas futela kuna za moko après ça ba Fabrice monsieur bali ba zwango ba zwanga problème te mais vous mutu de voici là wana Fabregas kolo kombo na bina filé ezo sala ndeni noza na guerre na ndekono Fabregas mais ozo komisango tie pas ba fanatique aza jaloux nanga jaloux na yo to mais ozo komisango tie pas ba fanatique écoute s'il vous plaît asepela na élévation nanga te ngana kotika koloba te omonene na loba mais okoma oza na ke bana misala na ye ba yaka ba fingi et longolanga nimbongo na compte nanga et zigisa car nanga te et zigisa voix nanga te depuis maintenant osala ngo échanger ngate na bato baza pe mal compris ba yo koma bikoma koma na bato pe ba bi susa likambute ba mana ya zo lo babu mutu tout ana ndenge na bundelaka en fait le mec en question ana ndenge na ya sataka na bato hypocrite ana ba technique na o attaquer la base o vena so lobby no bina o lobby na nga mais a masquer pour public et que public comprendre ngote abima bien alors biso ce qu'on a na ko mutu amulanga pembe OK ngai ko kanisa so yo attaquer nga no yo répondre on yo attaquer le te to za mo mikolo tango mutu afani alobake ba artiste belé na mboko ba nomina bango mais okende boye azui trophée ngote moyo lo ba ko za danger aloba nana Fali. Voilà. Tous en ont clair, tous en ont permis. Mais fallait avoir un trophée belé. On se comprend, mais fallait avoir un trophée. Si quoi, déjà, Mouto va nominer déjà.
mutu oyo déjà ba nominé a mérité voilà. Yo bando banda carrière ba nominé combien de fois et quoi ça la meilleure façon na été azoluka à quoi ça on a donc keneno surtout keneno maleme au moins que atangi comme falité moment na ça la légion na fali OK tant muta bana lo baké au sali sex tape na yo o donc ça wenge soni alo bananani héritier babonné na yo badimné na Instagram tout monde babonné a wera ndenge baningana ki mais si comme muta bongo batu bali donc biso tuka photo ya kaka to répondre meka na ba code tiens yana nani alors what ana monopole te ya kofinga batu nyonso to aloba na batu nyonso ale babeta ke 40 tiens bina file na lobi soki ba vena biso ba fali na mérité na ba kofi na ba wera na ba robino na ba déplique so ba bete 40 peut-être bango ba très occupé ngaba na très occupé mais na yepe na kala donc comme ça y est coincé ti suka comme ça y est passé mutu musu balukelake makambo te ngana mwasi na donc comme ça inenga lobaki atika sele yote mais na yebisi yo ke ngai na bagara fort na vie na ngaba na ko ma place na komi oui so ke na ngana bêtise ozwa vraie bêtise déjà bato ba ko komela ngana azazo bana zo baté et déranger ngate na ko maranzembo o mutu azo benga ngazo bana akokoma ngote nzembo za dissertation yana sujet de développement conclusion bana banda carrière non ta komela nzembo de nzembo le roi problème en love zoba so mabanda kote OK bina file comme à niveau d'ailleurs réfléchir que faut na so manda faut la mutu maele zoba amema bana na classe te aboko la famille te azanga mwasi na ndako te zoba ça la récolte donc wana ya maloba ya bato yo bazana pona ko encourager hypocrisie artiste na bango so kene na pemme bango ba ko finga po ba décourager etalinga ité bina file ka ko koza la pepe ba combien tangu na banda ko lobake pardon tangu na banda ko lobake tant on a respecté place on a outaki tant on a kumisa ye tant on a zoima banzemo na loba na reconnaître que na na alongolanga na place comme ça na place wana na le matire wana moi malamu matire tant on y a ça ba bêtise na ba pese ko likola bêtise na komi imati mais yo pe ko film kande ba bien ozozo na musique té on comprend tout ça ko film ba bien pe ozozo na musique té muta komi tina niveau ya film qui sensu ponanga non qui sensu ya komi oyo bimisa ba grande personnalité ba vice gouverneur Nerombo ba c'est alors mbongo ba papa José Ndita ba ngai oyo na fandia ape na vanda una mutalika za fanda et puis qui sensu ngo otanga na qui sensu otanga na mampia likolo otanga na kitomesa kote na biso so obimi chiko na maleo mère na biso to lie omeli soupe place oliaki wana on comprend mais lelo makamana nyonso ba film ana nyonso batu ba yebi yango te batu ba mona ka biso batu mabe to beta no ba histoire akala mais ngasiko na mona commune on ofinga te po yaza ndako te ata na commune moko jour asoma lupango na commune moko na Congo peut-être ngabe na kofinga commune yango avant d'aller parage yo ko sala ngote daza ndako na commune moko te ya Kinshasa ya RDC lokwa ya fait déjà na ndako na matete quartier na bango so commune na bango ya betela tolo yaza ta na terrain na kisensu te bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film.
Yo somba déjà pe kuna. Siko nanga na Nicolo Matete, nani Konga na papa Matete na minute yo. Siko komi na banda ku combien? On a choqué na papa Matete na minute yo. Donc non na ba guerre ngo na boya. Komi na banda ku combien? So yo refinga ki sensu o ata na terrain na ki sensu te. Tolongo ana le sur la terrain. Komi na banda ku combien? Kena olobate. Non, na 2 ans sali na musique parce que komi na banda ku combien? Parce que côté la papa na bino na Matete azata na terrain. Papa banani. Papa banani, camarade nanga na bête en orchestre c'est tout et les cas. Son les père, soit les père nanga solo. Fois azan asepela ne place on na komi lelo. Tant il y a monde qui place on a komi lelo asepela, te c'est ka zo camarade, zo nga diversaire. Parce qu'on a les mois na à solo, anga lo bande we ra lo balelo pour hériter tout de contrôle. Mais il y a dans la place il y a zongine na esprit kala toi là ba master na joy masa nanga ba diversaire papa nanga na bina filo ba kenengo la sara ba mituka bo lelo au changer oyo modèle msusu au sombi bango baloba bongo OK ba bimisanga basalanga basa bina filo msuto mona modèle oyo au sombi on sale la batesili obike sala déjà mbeli otobolaka batu na musika oui côté la patronne na yo place ozalaki azokoma na niveau asombata car ya $8,000 te. Etalinga ite. Parce que yo boro déjà za na se à 40 tonnes te. Mutumso ya kateka ofinga boime era représenter ka biloko za ko finga mobimbo azo finga mutu neti mama na yo donc neti ça semble comme avant-hier. Et comme avant-hier. De 10.1 style quoi. Mais monene mbuta même nga na bimisi mwana moko boye nga biloko na ko somba te yesiko aya na Camaro rouge kuna mabe ba na sima boro obike range za range za na bite ka mama soko ko so de plat pe na range za ka na sima boro te côté là c'est pela na bina filet vraiment c'est un exemple pour les ils ont déjà tu veux là tout le monde en haut yango pesa lisusu ah kalo boutique on a bien oh Dieu so s'inspirer na watanga biloko Dieu elle a hérité fort te hérité pena na muto en motivant que jeune garçon so bagarre au koma moni ngapé le loboy ba jeune ebele pe no motiver bango mais c'est pas ba bana bango ndema mais bango ba bi pena ga na fanda bango aposa nanga na ko mabina filé donc des fois demande à l'été à Kanda demande à l'été à Kanda abini abi de pas banda carrière mutakabela mutuka ate atikala tambola na mutuka te yoza papa mokabe metuka wa full boss ya demande à liboso on appelle ça ba Michel Bakar mais elle est célibataire simbanan te na simba te siko toke malembe siko na koma na ba engagement siko makamuto koma dossier continue pas mais atali totali compte totali botoko bimisa boye toko bimisa boye pe mikolo mo ba chantier non mais dossier ils ont la nanga partout et pour la nanga ti awa te ken piana ndenge na yebeli mère ndenge na yebeli mère soki dossier na nge côté ko zo 2 semaines te mère déjà azada fan et puis ndana déjà on a parlé déjà Sainte Makedika abi déjà dans oye tant singa goye wa ben ya sekeda singa abi ala singa mbongo mo abi oyo après ça ngo lité à Kanda Mama Sainte Makedika. Mama Sainte Makedika. Mama Sainte Makedika. Mama Sainte Makedika. Na boya ko songo lobi keni na mbuta bakende nanu. Nazwa lelo. Beto. Nazwa faux commentaire pour la carte. Ah, toi tu le faux commentaire pour la carte. Ko tia faux commentaire. La rane amuke na muto. Mais comment ça me ngapena mais dans la benga qui on allait à Paris la question na yé na invité ko mais alinga ko fort ngana mais toi ba fani na donc là on a mo loko no mo ezana pa mère abi a libéré yo non de la mère pour la carte donc il autour de ça la TV maman Sainte Makedika ah maman bane belé maman zo kamba orchestre ndenge nini asa bene ngana zo tela na ndenge était agité papa ah igebina filé eza grâce eza grâce on a comprendre
Le lot pénèse à jour, non? ABC yo. Mbuta. Merci, merci. Musique na musique ya na ndenge non. Comment on avait musique à sauter, ya na Congo. Musique pe ya ko seka pe. Ya ko seka pe c'est surtout wana ezali. Tu comprends? Surtout wana. Ngape na ye na musique. Voilà ce que mabena ngwe umela te. Pour ça on va 2-3 ans. C'est comment c'est qui? Pour segui. Mais ce que musique a rolé là. Hein? Et tika la vie mobimba parce que na kati ya vie ya mutu. Mutu alela. Problème à kolela. Ouais. Est-ce qu'elle était à Kandoso là dans un moment bien affilé? Et puis, la plupart des grands chanteurs, il y a Congo. Babato Baïma na style Olela. Nati Madilou. Papa Carlito. Ok. Madilou. Pepe Kalé. Yoka bien. Papa Taboulé. Falipe Aimba Olela. Olela, ba frère Olela, vérité Olela. La plupart des grands chanteurs, so yo ki bango ba ye makalo kwa batu ba Olela. So to kata na musique ensemble ba c'est Marie Messam. Ba frère Patrice, ba papa Denis Ngonde, ba zebele, ba selo, ba Moïse Mi. Na musique so ya ba grimace yana peut-être aux en réseau si la succès avant so ki ko beta na nzungu ah ba musique posée ko papa. Vous avez posé ça la vie so bien. L'été à nos sols là, style nanga ya ngwana. Na mona petit frère nanga batunier. Yo style nini na ngona musique ya Congo, mise à jour. La compagnie mise à jour comment on appelle? Mise à jour à style. Omoni petit frère. Mise à jour comme style. Landa. L'été à Kanda ça un problème. On n'a raisonné ni. Parce que de une ça peut ser carrément. Quand on compte na kati, na ye na kiti va abambana mabele. Ansi luzo la pesi range. Range ana conditionné. À côté non na coffre. Atambusa l'été à Kanda na kati coffre. To komi place ma famille ansi luzo et bête l'été à Kanda ma coffre. C'est vrai. Ba kiti c'est ma vie a mérité aux autres. Est-ce qu'on a habité? En tout cas, Nzambe nanga likolo asunga pena l'été à Kanda bina filé pena mère maman sainte azali te mère pena sunga l'été à Kanda ça la bien pour bina filé mbongo ya ata moi 5000 ya quête ezangi nango te mais mère ndesiko kuna maman koloba mère ndi mara perte ya 500 saki ya sima wana ba kosomba ta chanteur wa pepem Mbuta zala pe ya motama la po ani bino bat bosila bozaka boye Arena ye mote ba bele. Abosa pe bele. Yo kaza solo lo bina na silande na regeta. To sile bele. Webi elo e bangi saka. O mo so tambula na butu mulili yo moko e bangi saka. Mais ce que biso za biso ba to sila e alo wa to tambula ka. Ki sensu mo bimba to tambula na veni na mulili. Yem sa to banga nan. Oye ke ba to ba rene ba legi na bango witi te. Na ko tangela yo. Na tangelo. Ate. Mbuta toko mana biso te eta azanga te fali azanga te voilà ina subi azanga te gesi maweta azanga te bato basila oh moni kombe ko bima ko te bazaranga en fait bo luka bango na boussole te Mbuta toko mana suka to ke suka na ba question suka OK bina filé en dehors ya ba distraction oyo bazoko tisayo est-ce que soit si république na yo ke ozo se concentrer toujours na ko koma ba test na yo. Oui, bien, on a mis ça. Oui, on a mis ça pour ma love. Combien de bateaux les gars na TV, combien de émissions ba c'est là, ba distraire. Quand on a cette distraction là, mouton ba no ba distraire. On a mis pour ma love. Il y a mis générique moins long. Si le terrain na ne bête. Tout le monde na fait problème à love. Problème à love nezo beta. Et puis nani a distraire nani. Bon, ceux qui aiment toi distraire, c'est là ba fanatique né, na c'est là ba calcul né. N'engeni ni problème à l'autre et au bêta kolega mwelo na e voilà papa nga to longwe wana depuis ya bando disque nga wana combien de concerts wa betu wa sali ba Pierre en États-Unis o nga na beti na États-Unis te Liban na États-Unis na ça ba plaît nani azo mada nani okita wana za maloba ya ba congolais soki ngai na kokitaka na bige na mutu un jour succès réussi là yango moni na temps na succès na profiter non sommes partout. Eza na kimantege, eza na masina, eza na kinkole. Nonso masoma po lobby, ata musique esili, na fandi mo nomoli ata mbonga ba locataire nanga, mwana jalouser mwana robime pa nanga, ezate. Bilo comme ça ba tu ba jalouser ba eza po ba tu ba zwaka. Kozanga ko payer pa. Ba zwaka, mais ba eba ko saisir opportunité. Bazanga ko soma mapa.
et le lobo est nature même chose comparé direct na mutu atanga na ligne ba comparer ngano mais nature comparer biso yo ko moment na maman faut comme osa guerre nanga ozomona donc na distraité na distraité babanda na no album lelo to na ba grâce to na ba morgue to na ba revient to na problème parce que au moment mutu na baba ki a disque admisa album cible album na ngai positionnement eleki yaye na robek ba millions de vies il y a problème té maître Maurice dans le bagi yem tendance so mêler ba millions de vies na carte voilà na maître Maurice té ba millions de vies na nga 1 million ba somba $400 $400 de 1 million de vies to longo na ba millions de vies mais oui na lobi boy to longo na ba millions de vies to longo na ba millions to comme na ba millions de matoi ba yoki ngo pa ba tout combien na sala mission na Claudia Bakisa bisanga lobi ken au moins clip on a cheso ngesa la 1 million na soma ka na $400 Claudia Bakisa nde apesanga secret wana mais Claudia Bakisa boyeba ina très bien et puis ngana okama la mission congolais pena au mona mutu asali 1 million de vies na générique boke bokoti na statistique batu batale ngo mingi bana Ukraine mais Ukraine bana guerre dossier est ba bata maana ba sala neclip la statistique là bah tu vas consommer générique à belé à consommer bah tu vas bombe voilà moi non parce que comment bah tu vas na guerre bah tu vas hôtel là générique donc kuna est-ce que bah tu vas au kimaka bah hôtel na ngonga nini bah hôtel na ngonga ba cimetière aneza na ba internet na musique on m'a dit les gagnants ne trichent pas OK biso toi on a pas ça tricher toi on a pas ça gagner naturellement. Voilà. Merci beaucoup, Joël Salambi, Sir Paulé Lumumba, Adel Djoro Bagou Danger, Bandeko Bolandi Biso, vraiment Belembuta, Toke na cité na biso qui. Il y a disque nga, il y a même dans ce disque et puis nga nous revêché que assez là. Voilà. La dernière question est à quand le prochain album parce que l'album nous est bien. Donc ça dit comme album à quand. Dans le studio na oyemba. Album nangai détermination. Détermination. On a déterminé même dans ma propos nanga. OK. On a déterminé dans notre petit comme ça nanga. So za nanga bien, on nanga bien. So za nanga mabe, on nanga mabe. Ba problème est à la ratoire ba tu be compréhension là. Maintenant moi musu mutu so ko mo luka na mutu na la na se. To ko mo luko na ndenge mo boy. Bina filo pesa biso mawa, biso mo ba tuto yo salo émission pesa biso mawa. Kota la ndengo za social. Bakomi ofinga ti ba mama place okenda olia na restaurant kuna est-ce que vous avez pas obligé ka filmer ne okenda olia na malewa habité bato musuku ba filmer ba kara lukuta ya yete a filmer ndako lukuta na Belgique ya yete ana mbongo so mbango te bongo ngam na filmer na vie réelle na olia eseni mais je n'ai que te rekomi ba commentaire à mabe ba tumso comme ça ça ni ngai te ngala vivre rapport na ba commentaire ba tuté mandaka zolia boro evanda na pembeni natinga nakola na ka militaire batu bazala mbela so ba pikime leo na Kinshasa na nga linga biloko pikime azolamba akenda mais biso tokola bongo OK na dosa misobe batu ba afinga nga bazala ça na ba yangwana parce que nga no dépendre na bon jamais donc on a pas bafinga c'est ça boulot na bango ngana ebika ke na eli de die na mo ponami depuis maintenant finga nga olena sabu na osaka boy ya musana mo ba na sepela ndenge yo moko déjà oteka ndenge okola na yo parce que babiso benga ateka na kola na camp militaire na vie a passi makambo bina ba réaction bina filazo réagir ça normal auti na famille a passi a bundi azali konzi a famille bozoya bozolukele malaise lelo so bina filé ba faire raison marché te mon ngai na tindi moi si moko to mo mbali mo sala direct finga mission congolais mo ozala ka pena biso okolo ba pe ken bobete ata tricage mais to solo eloko wana te to tika pe muninga lipambolia muninga e komisaka biso pe ba jaloux te nzamba pambola ka chaque mutu na moment na ye donc bino nde bo pambola bina filete nzambe na ye wa permettre ba parents na ye ba bota ye jour ba botaka na air ba botaka ye nzambe wana wa protéger ka zemi ya mère abina filé pendant 9 mois nzambe wana ndazo pesa biloko eza na volonté ya mutu te nda pesa bina filé lelo makoki ya kotonga bandako totika mutu na mbongo na ye ko oh totika ye na mbongo na ye totika na mituka na ye oh yonda kuna otonga na 9e miri soki immeuble à 3 niveaux wana ekomi nini mutema mabe congolais vraiment hein mutema mpasi mutema kunya boye pona nini depuis quand les solo ya ndako à 3 niveaux ebimi mutema mabe à live o mabe mutatiki tourner na États-Unis aye France pona ko
Non, totika mutema mabe. Merci tokati wana gochengimbi. Whisky wishia. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo est le bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.